na Angola, na Brazzaville, na Londres, na Belgique, de partout vraiment. Le toyebino rubrique mo ezali rubrique ya lisapo. Bakoko na biso babeta ke masolo toyoka na matoi to landaka mezaki poto bimisa ba leçon morale na kati ya masapo wana. Avant tout pendant les canaux na leçon wana na pesi ba dumont nyos bazo landa biso bambote de partout mama GH na Londres Yannick Toula na Belgique na France Arnaud Girobeno na Belgique et puis Arnold Mwanza 001 aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde a oyo elongo na Dede Miongo tata mande fe belé 36e chambre. Tout le monde. Engwa kamoso, engwa kamibal, engwa kamisatu. Nanda ko bino baso, kaka ndenge wana, bade kwa ndi radio Elikia, ezali mokolo moko kumuntula, we tambola na ye, we kende na ye, apana kesika moko te na corona ina mapeka, oka chok, pakoso, akiko kutana na mama na lisapo na ndako ya Mpuku. Bade ko balandi ezali mokolo moko mama Mpuku, azalaki na bana na ye motoba. Nege trobaka moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba. Abotaki bana bongo, motoba. Awazaki na bana ye motoba. Bana wana bavanda wakaka kuna na kati ya ndako na ye. Na lidusu kuna babota, bavanda. Babi makali banda te. Mikolo, mibu, sanza. Webika kabana ndenge basakana mtungisi. Bana Mpuku, bako mikolela mama bango. Mampuku Mampukwe, mama biso beto lingi, toye biso likambo moko, ezaka biso na motema. Bande ko balandi tolobina no yenga. Mama Mpukwe atuni bango, likambo moko nini? Wana liboswa telemi. Mampukwe biso banda uta opota biso nano tupe tokenda kotambola te tomona pe ndenge nini mokili ezalaka. Yenga wana mama Mpuku avandi kimia ayoki mwana na ndenge alobi o muso mibale pa ye Mpuku na mpoe na ngani na yebisa utabiso to botama nano tomona te libanda te opesa biso pe ndingisa ete tokende pe kotala ndenge nini mokili ezalaka. Yenga engwa kamoko engwa kamibale engwa kamisato Kinshasa Congo Brazza kaka ndenge wana bande ko balandi radio Elikia kaka ndenge wana bana ya Mpuku batie mama na bango penza molunge batie mama na bango penza litoi ndenge ezalaka ete mama na bango apesa bango pe ndingisa ete babima pe mwa libanda batala pe ndenge mokili ezalaka. Mama Mpuku avandi atali bango na bilika mozalite lokola bosengi ngai ete bobima bokende kotala ndenge nini mokili ezalaka likambo te kasi bovanda na pesa bino nano toli yambo ete bokenda yenga wana mama Mpuku alobi ete apesa bango toli yambo ete bakende bongo komona mokili bakende kotambola ayebisi bango na pesa bango toli bana pe bavandi pene ya mama po ete bayoka bongo toli nini mama na bango akopesa bango toli. Mama Mpuku apesa ki bana na ye ezalaki toli nini ayebisi bango boye awa bosengi ngai lelo ete bobima libanda bokenda kotambola bomona pe mokili bozwa pe mompepe ya libanda likambo te kasi boyeba ete awa bozwa kokende libanda kozwa mwa mompepe moto nyonso mama nyonso ndeko nyonso bokokutana na ye pene ata kwa bengi bino bobeleme pene na ye te bopusa na pene na ye te esengeli bozala mwa mosika na moto nyonso to pe mama nyonso oyo bino bokokutana na ye. Bana na ngai boyoki bana Mpuku bandimi iyo mama toyoki awo ziko bima oyo nyonso bokokutana na ye bopusa na pene na ye te yenga engwa kamo engwa kamibale engwa kamisato nandako bino baso kaka ndenge wana balandi ya radio Elikia radio Katoliko wana mama na Mpoko
apesi bana na ye malako, apesi bango liteya, apesi bango toli, ete nyama nyonso, mama nyonso, moto nyonso bokokutana na nzela, bosolola na mosika, bopusa na penepene na yete, bobeleme penepene na yete, bozala bongo na ekenge. Wana bana poko pe balobi iyo mama toyoki, wana na sima mama pesi bango nzela alobi ete bokende kotala mokili, botala libanda, kasi toli na pesi bino boyoka yango. Bande ko balandi wana bana poko basepeli basepeli makasi babimi libanda. Tango bakeli libanda likamoni ekokomela bango ingénieur Céleste amina biso na loyembo moko ya bakoko pona totala nini ekokomela bana mpuku. Tolobi ete awa bana mpuku mama pesi bango ndingisa ete sika oyo bokokende libanda, botala mokili, bozwa mopepe, kasi o bokutana na ye, nyama nyonso bokutana na ye, mama nyonso bokutana na ye, ndeko nyonso bokutana na ye, bopusa na penepene na yete, bosololo be na mosika. Wana bandimi iyo bana mpuku basepeli. Toni loyembo moko to bandenge nini ekosuka. Yenga matondo mingi kuna na ingénieur Laïs ola simbi biso penza lelo na nzela ya masini kuna tuzali kokoba na bino bande ko balandi lisapona biso ya mpuku ye na bana na ye ndenge tolobaki na mo bande kumsuba biso na lombango wa na sima ya loyembo tolibete zaki mokolo moko mpuku azalaki na bana na ye motoba tango abotaki bango bana bakomi kosenga mama ete babima libanda bakende kozwa mo mopepe po ete uta babotama nanu bakenda libanda te nde mama na bango avandisi bango pesi bango toli alobi ete awa bazali kokende moto nyonso bokutana ye, mama nyonso bokutana na nzela, ndeko nyonso bokomona ye, bopusa na penepene na ye te, bobeleme penepene na ye te, bozala be mosika na ye po ete mokili etonda makambo. Pe bana bandimaki iyo babimaki libanda, awa babimi libanda tokobi na lisako na biso nini esukelaki bango. Yenga yasoba nikolandi awa mama na mpoku apesi bana ndingisa ete bakende bana babimi na libanda bango wanani bana mpuku basepelaki penza esengo oyo yambi moninga kuna oyo sotemi oyebi kaka bampuku ndenge bazalaka na banda ezalaki libanda sombele suka bisangala wana ntango bakokende babimi libanda bakoma penepene ekunde moko ezalaki wana bandeko na boyebi ekunde ndenge tolobaka ekunde poubelle fulu ekunde moko monene ezalaki wana bamona be nyama moko kuna kosa akopanza biloko akopanza nyama moko azali kopanza biloko nyama wana nde nani nsoso ya mobali azali kopanza matiti azali kopanza mwana mpuku moko azalaki wana bina baninga na ye tata wana azali kopanza boye azali kopanza ekunde oyo azali nkanda tene azali kopanza wana nsoso pe mobali kuna azali kopanza oyo abibala lobi te moninga to pusala nano penepene na ye to beleme kuna to tuna ye eloko ni ya kosala bane kwa landi yenga oyo abibala azalaki wana alobi te to pusala kuna te mama yebisaki biso ete moto nyonso tokomona ye to beleme penepene na ye te tozala be mosika ya solo mama yebisaki biso bongo bationgi nsima bamonika azali kopanza bandeko balandi bango pe bakobi nzela na bango wana bana mpuku babandi koleka bango wana mbango kuna bana mpuku kuna bayoki elengi ya mokili yenga kokende bazali kokende kaka na nzela bango bazali kokoba bakende komona be na mwa se ya mesa moko elombe moko avandi wana loboko na litama azingi obe mokondo na ye to pe mokila na ye be na sima azali kotala be kimia mokondo na ye angumbi yango bakotala be kimia bandeko balandi bana bakotala be tata oyo avandi ye moko mawa boye tata azala kimia azala tata bolamu tata boboto tena tiobe loboko na litama ye moko azingi obe mokondo na ye boye oyo misato abite to pusa na penepene na ye to tuna ye pona nini avandi mawa boye bandeko balandi oyo liboso lobi te moninga mama yebisaki biso nini to beleme te esika nyonso tokomona mama tata ndeko topusa na penepene te totala obe na mosika kuna tokende te yebisaki te tokende koselo te oyo liboso te mama alobaki ete tokoma kuna te batali obe na mosika wana bakuti nyama ngo avandi obe loboko na litama
mokila na se ya mesa atio be miso kimia kotala bango bande kolandi bana babangi bazongi na ndako na bango yenga bana mpuku wana bazongi na ndako mama na bango amoni bango yoka esengo kuna bayambali na mama bayambali wana na mama na bango ayambi bana na ye motoba puku ayambi bana motoba avandisi bango ndenge ezalaka alobi na bango bana na ngai boyebisa ngai awa bobimaki bomoni libanda bozoki mopepe makambo nini bokutani na yango nzela botamboli eleki boni yenga nzela boleki ezali boni boyebisa ngai nzela wana nini bomoni boni kuna eleki boni ya solo bande ko balandi bana batalani bayebisi mama ete mama nzela toleki ezali malamu tomoni mipepe tomoni banzete tomoni bato bakotambola tomoni banyama ndenge na ndenge kasi tokuti na ekunde moko tata moko ya mobali akopanza azankanda tatango akopanze kunde azwi makoni akopanze kunde azankanda mama azapenza nkanda yenga kasi tango toposa na kiso liboso tomoni tata moko mawa tatango achobela boko na litama azimwa mokondo na eto pe mokila na ya ngumbi avandi obe miso beteli aza tata moko mawa tata moko kimia limemia epesa kibiso mawa mingi tatango azana nini azana mwa poale na nzoto na yeboyeboy na mwa mandefu mibale te mama na bango atali bango alobi yenga ingwa kama ingwa kamibale ingwa kamisato kisha sa Kongo Brazza kaka ndenge wana mama na mpuku ayoki bana bana balobi balakisi ndenge nini nzela ezalaki ndenge nini batambolaki makambo nini bokutani nango mama na mpuku atali tope puku atali bana na ye moko alobi na bango alobi boye bana na ngai bomoni tata wana bomonaki aza kopanza bikunde tata wana aza kopanza bikunde azali na mwa manda masala na motu na mama sala ebele ye wana nde soso ya mobali te papa soso tokaki bakoloba papa soso soso ya mobali papa soso omoni ye aza kopanza wana azalaka nkanda te aza tata moko malamu omeni apanza kekunde wana tama azali kopanza toliaka na esika moko tama azali kopanza mwa biteni ya biloko nga na yelaka bino wana mwa bamisuni mwa eteni ya fufu mwa ngwele ezali tango ya panzaka ekunde baoyo ekweyaka wana yango nde ngai na memelaka bino po tolia na bino awa elongo azali kanda te azali tata malamu yenga engwaka moko engwaka mibale engwaka misato kisha sa Kongo Brazza kaka ndenge wana so mpuku ayebisi bana ete tata soso azali tata malamu toliaka na ye soka azali kopanza bikunde azali kopanza bongo bafulu wana nde toliaka na ye elongo azali kanda te apanzaka bongo nde bo ete biso tozwa bilei ye pe azwa bilei bana balobi ya solo biso tobangaki ye tomonaki ye tata moko penza ya kanda koleka kasi mama mpuku ayebisi su bana na ye boye alobi omoni bokutaki papa wana bokutaki avandi loboko na litama kimia oya ngumbaki mokondo na eto pe mokila na ena sima oya avandaki obe na se ya mesa wana kimia boyebi ye bana balobi te toyebi ete abi bomonaki avandaki na se ya mesa kimia wana akoloba te kombo na ye papa nyau bana baningani papa nyau bomonaka tata na bino esu na bomon te ye moto aliaka tata na bino yenga engwaka moko engwaka mibale engwaka misato na ndako bino banso kaka ndenge wana bandeko balandi radio elikia epesaki penza pasi na bana ya mpuku ntango ebisi bango ete tata wana bomoni avandi loboko na litama kimia oyo ngumbi mokondo na ye to pe mokila na ye avandi na se ya misa na kimia wana kombo na ye tata nyau yende aliaka papa na bino tango bozalaka mike epesi bana puku pasi na motema
ndenge bamonaki tata Nyau avandaki kimia epesi bango pasi bandeko balandi radio elikia lisapo na biso lelo esuki wana kasi bakoko na biso bamonaki na miso babetaki na masapo po ete ngai na yo tozwa tango ya kosombisi ya makanisi tango ya komanyola pe tobimisa bongo liteya ya tina na lisapo oyo ya mpuku na bana na ye ndenge ekutani bango na nzela ndenge bino moko balandi boyoki ete yo nini na ndaku yo zali kolanda biso na radio elikia radio katoliko lisapo wana ya mpuku ete yo nini pe oyebisa biso na monoko na mboka bobengaka mpuku nini oyo moluba oyo mungwande yo mosuku yo montandu bobengaka mpuku nini bobengaka pe nyau nini bobengaka mpuku nini na monoko na mboka ongana za mosengele ongana za moluba ngana za konda bobengaka mpuku nini bobengaka pe nyau nini kasi soko lingi obenga biso sikoyo tozali na bino litoi na litoi sikasika oyo awa na radio elikia benga biso olibungu tulu tukumwambela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na tukumi bale na moko ndenge ingénieur Laïs alobaka na lopoto 081 00 19 921 ndenge Dede Niongo papa mandefo bele mobali ya mwindo oya simbi biso awa alobaka na lopoto 081 00 19 921 to pe ko komela biso lokasa na 089 96 00 729 089 96 00 729 o libungu tulu tukumwambela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na tukumbe na moko na 081 00 19 921 tope na 089 96 00 729 yambo to yamba mbela la bino to sengina nokuna na ingénieur Laïs apesa tuno loyembo moko po te tozwa tango ya komanyola loyembo moko po tozwa tango ya komanyola bande ko benga biso sikoyo bozelisa mwa moketo ko yamba mbela na bino to ko yamba mbela na bino to na mwa loyembo moko to kozonga yenga ingwa kamoko ingwa kamibali pam ingwa kamisato kisha sa kongo braza kaka ndenge wana bandeko balandi manaka mabiso kita ekolo awa na radio elikia radio katoliko motuna ituna miboye yo muyanzi yo motetela yo mungwandi na monoko na mboka bobenga kampuku nini bobenga kapenya u nini pelisa pona biso ya mpuku na bala na ye etei bino nini yo niko benga biso sikoyo litoi na litoi tozali na bino awa na radio elikia radio katoliko sika oyo benga biso tombola ekolo na kita ekolo na 081 00 19 921 081 00 19 921 tope oiko benga biso na 089 96 00 729 089 96 00 729 tofungole bino nzela singa sika oyo benga biso litoi na litoi awa na radio elikia oyebisa biso lisapo oyo te yo nito ya mambela allo ya ndeko koti zamba bana bete bimani bala zamba kuna okwa kokutana na likambo lokola bala mpuku balingi kokutana na likambo yo landi biso sikoyo na monoko na mboka onga imusuku onga la za muntando onga mosakata nga ekonda nga mbunza monoko na mboka bobenga kanyau nini bobenga kapempuku nini lisapo oyo pe te yo nini benga biso sikasika wa na radio elikia radio katoliko na 081 00 19 921 081 00 19 921 tolobete tombola ekolo na kita ekolo la kisabuanya na yo na lisapo na biso alelo ya mpuku na bana na ye bino moko boyoki ndenge nini mama mpuku apesi bana malako ndenge nini patalisi bango ete awa bozali ko bima mama nyoso bokuta na nzela bokeba bozala ngele moninga nyoso bokuta na ye keba bozala ngele pambate lelo oyo kopusa na pene na ye oyebite soki azali nani ndebo monaki bana mpuku tango bakei bamoni soso azali ko panza na ekunde na ye azali ko panza pe bapusa na kiliboso bamoni nyau avani na se ya mesa akumbi mokila na ye mokondo na ye
pe avandi obeye moko kimia tango bana bazongi bakei koyebisa mama nzela totambolaki tala makambo tokuta ina yango tomoni tata moko azali kopanza ekunde azali kopanza matiti papa wana azali kanda azali penza na nkanza makasi nde mama na bango atalaki ayebisi bango ete te papa wana azali kopanza biloko azali kopanza matiti ye nde toliaka na ye elongo soki ye apanzi mwa biteni ya bingwele biteni ya mwa misuni oyo nga na yelaka bino nde tolokotaka ngo na esika moko po ete bino mpe bolia ye nde asalaka ete biso tolia kombo na ye mpapa nsoso nde bana mpuku batondaki na esengo basepelaki ebongo ntango ayebisi bango kasi tata oyo ya mibale bomonaki ye avandaki na se ya mesa agumbaki mokila na ye mokondo na ye mpe atiaki liboko na litama ye wana kombo na ye papa nyau ye nde aliaka tata na bino ye nde abomaka tata na bino wana bozalaka bana mike epesaki bana mpuku mawa na mitema pasi na mitema nde wana bakoko na biso babetaki lisapo wana po yo moto na bwanya ozali kona na biso sika na radio elikia ozwa tango ya kosombitinia tango ya komanyola lisapo oyo ete yo nini lisapo oyo omanyoli nini na monoko na mboka obengaka mpuku nini o mokongo o mundibu o muyaka o musonge bobengaka mpuku nini na monoko mboka na bino bobengaka pe nyau nini na monoko mboka na bino tozali na bino sikasika awa na radio elikia benga biso na 081 0019 921 081 0019 921 tope obengi biso na 089 96 00 729 089 96 00 729 totangana no lokasa ya ndeko moko akomeli biso awa tomoni ndeko Yves Mosanda yazomi bongo na quartier Limete na commune Limete na quartier Mososo ya lobi ete tokeba na bato oyo bavandaka kimia bango nde babombaka makambo ya mabe yenga wana ezali ndeko Yves Musanda nde akomeli biso yo ozali kona na biso sikoyo olingi toyoka mongongo na yo obenga biso sikasika awa na radio elikia na 081 0019 921 toyamba mbela allo mbote ndeko obengi biso wapi komo nani kuna na Kasangulu na paroisse Saint-Joseph okolanda biso bobem olobi nyau na kintandu nini ebongo mpuku nini ya solo pesa mwa mbote na bandeko mibale na kintandu matondo mingi kembote kenwe yenga wana tomoni bantandu bauti kobenga tombola ekolo na yo na enkita ekolo wana toki bantandu babengi ngana za ngombe ngana za mbunza nga mosengele nga mpama benga biso na 081 0019 921 awa sikasika oyo litoi na radio elikia na 081 0019 921 benga biso otelisa likanisi na yo na lisapo ya lelo puku na monoko mboka na bino bobengaka ye nini nyau na monoko mboka na bino bobengaka ye nini o bana ya mbinza onga mwana yolo onga mwana mombele onga mwana sonabata benga biso sikasika oyo na radio elikia toyoka likanisi na yo tokino na ngama masini kuna bapesa biso susu mwalo wembo moko bandeko bakobunda pona babenge oya koti oya bengani moninga oya koti bunda na radio elikia opesa likanisi na yo puku na monoko mboka na bino tolanda loyembo ebongo tokozonga yenga nyau nini na 081 0019 921 olibungu tulu tungombe moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na tukumbe na moko ndenge deko dede miongo tata mandefo belebele alobaka na lopoto 081 0019 921 tope okomeli biso lokasa na 089 96 00 729 komela biso lokasa
na 089 96 00 729. Benga biso sika oyo tozela bino awa na radio Elikia, radio Katoliko na monoko na mboka bobenga kampuku nini, na monoko na mboka bobenga kabongo nyau nini, peli sapo na biso lelo ete ya kibino nini. Kuna ingénieur Laïse akomukisa biso sur loembo moko tango tozali kobina tozali koyoka moko zo tango ya komanyola pamate manaka maye zali manaka ya bato ya bwanya bayebi ko sombi tinya makanisi bayebi ko manyola na lisapo na biso. Benga biso na 081 0019 921 pe opesa mbote na monoko wa mboka na yo na ba oyo olingaka mingi o bazali pene na yo. Na ngambo ya masini kuna ingénieur Laïse amema biso na no loembo moko oyo kopesa bandeko tango ya komanyola tango ya kolimbola awa tozeko kene malembe wabe pa tokende kosema bongo na libongo. Toyamba mbela allo ndeko Rachel zonisa mwa lokolo sima zonga mwa sima moke allo ndeko Rachel mbote obengi biso wapi komo nani? Mama Rachel Muteke bananga ntiembore. Yoka Muteke solo. Mama Rachel lisapo ete yo nini? Bobenga kampuku nini? Nyau nde nini? Ngamba. Wana na kiteke. Bananga tiemborebe. Borenye bangaze. Nyoso zeko tala biso bana Pierre Mombele. Na 081 0019 921. Matondo mingi na mama Rachel kuna na ngaba. Yepa pesi bongo likanisi na ye. Ndenge nini. Bateke babenga kampuku. Totombele pembote na ndeko Aline. Thérèse. Topepi ombote Aline. Thérèse. Olivier. Topesi ombote. Raziel Mbia. Mwana ya papa de Demiongo. Topepi ombote. Matondo mingi na ingénieur Céleste. Tozito kokoba na bino awa na radio Elikia, radio Katoliko na 081 0019 921 081 0019 921. Na monoko na mboka bobenga kampuku nini, na monoko na mboka bobenga kabongo nyau nini. Yo zali kolanda biso sikawa na radio Elikia, radio Katoliko. Talisa likanisi na yo bamongo boza wapi, baluba boza wapi, batetela boza wapi, biso yeyo benga biso na radio Elikia, radio Katoliko na 081 0019 921. Topo tinye biso lokasa na 089 96 00 729. Benga biso total likanisi na yo na kati ya lisapo na biso lelo. Na ngamo masini bapesa biso no loembo moko na ingénieur Céleste amena biso no loembo moko oye kosunga biso pe oye kosepelisa mama Priska e bongo toko zonga sikoyo. Yenga. Merci mingi na bagnos o balandi biso de partout. En France, na Londres, na Belgique, na kanisa ete bolandi lisapo boyoki. Vraiment onyo so sepe na lisapo abenga biso na numéro na biso ko affiché na barre écran 089 570 22 49. Même na Facebook obengi biso betika ka Dede Miongo sur Facebook na robima. Mais na WhatsApp obetika ka 089 570 22 49. Sur Vodacom 081 21 260 33. Bah il y a de partout. Maman GH na Londres, papa Edo, Amani na PC Mboti na Londres, et puis la prise de vue na moni bongo Kumutula, ouais Simbeli biso bililingi wana vraiment. Donc merci na Kumutula donc Mbote Belé. Na PC sous merci na Cordon na et Kibumba. Mbote Belé na ba nyoso EHP Mobimba. Na pesi bino mbote EHP Luanda, EHP Kinshasa na pesi bino mbote. Na ba nyoso walandi biso soko lingi opesa biso pe makanisi. O nsa landi lisapo. Obengi biso kaka na numéro na otiko pesa wana yokoza malamu. De partout bino so bozali. Ciao na pesi bino ba bisous ya mingi.